Oh la famille, bandeko, bino nyonso tu bowuti komona bilili oyo tozali kotsela bino bandeko, bozali komona bilili wana bandeko na ngai. Vraiment ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa. Na kotala bilili ya boye, bandeko mukili ezokende wapi. Yango bandeko na ngai, oyo ezali nini? Ba pasteur oyo bazali koanvute batu to buzoba kaka ya biso ba mama. Oh, ezali pasi to ezali eza pe mawa. Oyo ezali kibonganga ti. Bandeko oyo ezali su kibonzambe te. Ekomi kibonganga bandeko na ngai, ekomi kibonganga. Ezali susu kibonzambe te bandeko. Surtout biso ba mama bana basi. Yangwana mukolo mususu na modi ndeko moka banda ekoloba. Ha, ba mama ebele bakokota lifelo. Posoki tolandi ba biloko mingi o ba demo balukaka o balingaka ebimaka kaka pai ya ba mama. Ba mama balingi ba verni, balingi ba kabelo, atangi biloko ndenge na ndenge kaka ba mama. Soki bomoni o pasteur o azo sala succès mikolo yo kokwesa mwa ete boye bokende kotala. Ba papa balaka moke kaka ba mama. Ba sentiment wapi ba mama ba manifestaka. Bandeko, yo mama penza, oyo babengi mama. Ozali kotika nzoto na yo, ozali ko expose nzoto na yo na balolenge ya boye. Oyo eza kibonzambe te, verse nini oyo ezoloba na biso babiloko oyo. Verse nini bandeko na ngai. Meme ngutu bandeko na ngai, lelo oyo Bible lobi yango. Huile eza nango biblique. Mezali nyonso tute tozali kaka ko utiliser huile lelo oyo ekoma nango neti doctrine moko boye epai ya ba pasteur na ba prophète. Likamuke huile d'olive, likamuke huile d'olive. Nzamba bikisaka kaka na ba huile, non. Lolenge oyo penza azo sokola bato. Po azwa nini? Vraiment ye ndenge ya zali wana tato oyo oyo tato oyo o aza pasteur te, prophète pe te. Ndenga azo sokola ba mama oyo. Mwasi na ye, soki mutu alingo sokola ye yako sepela. Soki mutu alingo mona ba partia nzota mwasi ne yako sepela. Me ya azo sala yango epai ya basi ya bamininga. C'est pas normal, bandeko. Milimo, eske bimaka na ba pratique ya boy. O eza kibonganga bandeko. Eza lisusu basali ya nzambe te komi kibonganga. Vraiment pesi pasi pe pesi mawa to monda ka babiloko ya boye bandeko. Mbala musuna monda image mususu. Pasteur penza zo kata basuki ya se. Mwana mwasi pa mitiki ya kata ka basuki. Oromona pasteur bandeko azali kolakisa lolenge nini basalaka. Na kati ya eglise bandeko ba pratique ya bongo. Eza malamu te. Ba mama bokomaka na kamwa charisme ko. Ba mama botala. Botala mama o bandeko na ngai. Botala ye. Ndenga protege yango penza protege yango. Bongo soka moni yango boye bandeko. Bokanisi po kende na bango. Eza facile. Boye sa kenda na yepe na bango. Eza mawa tro. Tandenga zo protege yango. Tala surtout oya vandi. Tala na nzoto minene. Tala misuni. Me abtiki yango kaka boy. Ba mama. Nzoto ya ba mama. Ezali po na mibali na bino. Ezali po na boy te. Bizaleli o bozo sala yangwana pe. Boza ko lukaka ba problème na bandako na bino. Mama ko kende kota na ye retraite ti. Mama ko banda soki ba karem na ye ti. O na lalaka nanga kaka na se atika papa na mbetu ti. Kotika tinda kuna ye kokende kokoma no ba boy. Bokoma kanaki boy koke sala ba misala pa na bandaka ba pasteur. Oh bandeko na ngai botala lisusu image oyo.
botala mutu akoti na kati ya mai soi-disant bato bamelaka mai wana po bazwa bagerison oyo eza contre hygiène bandeko na nga metala mpe bato bazosala mulongo bapapa bamama bazosala na bango mpe mulongo mpo bazwaka bamai wana boyebi te solution nini mpe oyo atie na bamai wana bandeko botala bapratike oyo na